Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Tel que prévu par la Constitution. Je pense que le chef de l'État a donné sa parole d'honneur, que les 40% seront restitués aux gouverneurs, ce qui leur permettra de répondre aux besoins de leurs populations respectives. Merci, je reviens à vous. Je reviens vers mon invité. Vous avez parlé tantôt là de 40% que devraient bénéficier les provinces, le 26 provinces, et aujourd'hui, 5 ans après, parler encore de la rétrocession. Est-ce que c'est pas du bluff? En principe, la volonté du constituant était même de la retenir à la source, c'est-à-dire que la rétrocession... Pourquoi pendant tous ces temps, cela n'a pas été exécuté? Et aujourd'hui, parler encore, nous sommes presque... nous sommes déjà vers la fin du mandat du chef de l'État, et aujourd'hui revenir encore sur le 40% des provinces, est-ce que c'est pas vraiment du déjà vu, du déjà entendu? Bon, d'abord, ça ne relève pas de la compétence du président de la République. Ce n'est pas le mandat du chef de l'État. C'est le gouvernement qui doit le faire. Moi, je crois que le gouvernement central a toujours été budgétivore. Alors que le législateur, c'est-à-dire les constituants, a voulu que ce soit une retenue à la source. Moi, je crois qu'il faudrait revenir sur cette option de retenir à la source. D'autant plus que lorsque vous regardez aujourd'hui les défis qui s'imposent pendant cette année électorale aux provinces, elles sont de loin importantes qu'au gouvernement central. Le gouvernement central est devenu budgétivore et ne produit absolument rien. Je pense que les chefs de l'État devraient, en tant que garant de la nation, devraient être regardants vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas une question du chef de l'État. C'est aujourd'hui qu'il va regarder, ou bien il devrait le faire depuis longtemps? Non, puisque maintenant les choses commencent à changer. Puisque maintenant, aujourd'hui, regardez les infrastructures au niveau, par exemple, des provinces. Aujourd'hui, les infrastructures que nous avons ne nous permettent pas, par exemple, d'organiser les élections telles que nous les attendons. C'est un morceau difficile, donc il faudrait vraiment laisser le moyen au gouvernement provinciaux de pouvoir remplir leurs prérogatives constitutionnelles. Et ces questions de volonté politique, je pense, parce que depuis l'époque de Matata, ça n'a jamais été fait, c'est toujours un problème. Je pense que cette fois-ci, comme il y a eu un engagement ferme du chef de l'État en tant que garant, parce que c'est un problème entre le gouvernement central et les provinces. Je pense que cette fois-ci, nous allons observer déjà à partir du mois prochain pour voir si réellement ça sera appliqué. C'est pas tromper juste la vigilance de la population. Et aujourd'hui, avec la pluie qui s'est abattue aujourd'hui, vous avez vu le dégât que ça a causé? Je crois que moi-même, j'ai fait le tour de la ville aujourd'hui. Je crois qu'il y a un problème sérieux de canalisation dans la ville de Kinshasa. J'aurais souhaité que le gouverneur André Kimbuta puisse faire un tour. Mais il y a des recettes qui sont perçues. Justement, c'est ça que nous déplorons, parce que les taxes sont payées, les impôts sont payés, mais il n'y a pas un retour. Et ça devrait interpeller. Là, j'en appelle une fois de plus à l'Assemblée provinciale d'interpeller quand même les autorités de la province, ville de Kinshasa, à ce qui concerne la question des canalisations dans la ville. Il y a certaines artères, évidemment, qu'on est en train d'aménager, mais il n'y a pas de canalisation. Les gens croyaient qu'on n'aurait pas de pluie. C'est pendant la pluie qu'on peut maintenant le constater. Non, à cette question, l'UNANA ne s'attelle pas. Justement, nous nous attendons, si nous sommes victimes, si par exemple aujourd'hui il y a un problème qui se pose au niveau de l'INANA, qui serait causé par exemple des pluies torrentielles, on porterait plainte. La justice est là, à la disposition de la communauté. Mais il faudrait que vous la saisissiez. Puisque les PGR ne jouent pas ce rôle-là, c'est à nous, citoyens, victimes de le faire. Comme on l'a fait par exemple contre l'abbé Kiré Vincent Chomba, puisqu'il y a une victime au niveau de l'INANA suite au tapage nocturne. Il a connu un malaise cardiaque, nous l'avons fait. Si aujourd'hui les pluies torrentielles endommager une résidence ou un bien de membres de l'INANA, on porterait plainte. Pour clôturer, nous voulions seulement appeler une fois de plus la population congolaise, avec l'expérience qu'on a connue les 18 passés, lorsqu'on a mobilisé 1 200 000 personnes de manifestants à Makala et Bumbu. On a constaté que la population congolaise n'est pas dans ce débat de cautionnement, de machines à voter. La population veut aller le 23 décembre prochain
au vote. C'est pourquoi nous demandons à la population de s'approprier ce calendrier électoral et surtout de veiller pour qu'il y ait la paix. Non à la violence, merci, non au bain de sang, à l'RDC. Merci. Je rappelle ici que vous êtes président national du parti Lunana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame pour l'invitation. Bande Kovalandi, émission Nabiso, l'équipe de Pessi, Mbote, Bipa, et bien sûr, vos amis, pour na Kolanda Biso, na Poko Lilo, Ndenge, Bo Misana, pour na Koyeba Maïma, Kolika, Kati, na Mboka Nabiso, Ndenge, Boyebi, Binyoso, Mikolo, Izali, Makambo, Maponomi, Ndezali, Naminoko, Yabaimbuka, Kasi, Maponamimana, Boyebi était Commission électorale nationale indépendante PCNI et utaki kopesa manaka mama ponami lelo manaka mana makaboli ba politique ya mboka na biso to kobeta masolo na poko lelo na moko ya ba politique kati na mboka na biso ezali mwana mboka Prince Willy Mishiki ye boyebi azalaka molandi ministre o ya tani makambu ya maipe lotiliki kati na gouvernement Sami Badibanga na kati na mboka na biso asala pe misali belé azali pe mokambi ya parti politique tobengi Unana ezali bongo Union nationale des nationalistes parti et ekosala misala kati na mboka na biso mbote ndeko Willy Mishiki mbote ndeko koko to sepeli ko yamba yo na plateau na biso likita esengo mingi ko na likita to kende na mutuna biso ya liboso ndeko Willy Mishiki na banza yo ozali moko ya baye bakambaka ni mpinga ya baye opposition bakendaka kotia maboko na boyokani ya Union africaine isili bakei na 5 na lina ye baboyokani oyo babengi ya Saint-Sylvestre wana ekosila mokolo nini seni auto kopesa manaka po maponami esalema na mobu oyo ezali koya yebisa biso penza oyo yebi boyokani wana ya Saint-Sylvestre ekokosila mokolo nini normalement de kokoko accord oyo ya Saint-Sylvestre ezalaki nde koya kobakisama na accord oboyokani tosalaki na cité ya Union africaine otobengaka accord ya 18 octobre comme tomonaki ke accord ya 18 octobre ezalaki kozanga baimboka mosusu parti à politique surtout il y a opposition à la société civile tolobi alors bino ba évêque bossa la médiation mosusu oyo eko élargir accord avec apona intégration monnaie sinon soko tali ba accord ngo ezaki ndenge moko kasi erreur oyo salamaki na accord ya Saint-Sylvestre et balobi makambo ya maponani batiaki ngonga te ba étape puisque na accord ya cité ya Union africaine balobiaki ke ba élection générale maponani ya ba députés provinciaux nationaux et kosalama na avril 2018 élection ya Tata Mukonzi et kosalama le 8 mai 2018 kasi wana ezalaki échéancier, c'est-à-dire que ma date de famille, il fallait déjà en octobre déjà, tout banda déjà dépôt la candidature. Kasi oya Senko et que boaka parti wana. Yango mune pesa ki kokoso puisque accord ya Senko et le bika kake maponani et kosalama au plus tard le 31 décembre. Kasi mapefi ngongate arolme ko salama ngonga nini eloko moko te puisque na accord ya sens ya le 18 octobre balobaka ke enrôlement il faut ici là le 31 juillet ce qui fait que le loto l'équipe déjà accord wana kasi balobi pe boye balobi ke soki kokoso e salami po maponani e salamate au plus tard le 31 décembre à ce moment là sensa o ezali kokambama lelo na ndeko Olekoi o à l'époque président Tshisekedi Mutazara qui proposé wana gouvernement ya république na seni bakofanda isika moko balobi soki mapona ne kosala mate le 31 décembre alors to
to faire l'évaluation bongo to prolonger accord wana accord ya Saint-Sylvestre voilà accord ya Saint-Sylvestre donc disposition wana ndi yango to koma kinango lelo mapona ni moye salama au plus tard le 31 décembre exact il faut que prolonger yango ndi wana balobi wana ndi kana buku kasi eloko ya mutuya na accord wana ezalaka eloko moko to zoa ba possibilité ya ko diriger mboka elongo po to koma na maponani ya solo bango bazai ko katsaki ya solo maponani ko sala le 31 décembre kasi eloko moko ya mutuya oyo babosanaka ezali ya koloba boyeke calendrier électoral mutu akopesa ngo ezali seni puisque beaucoup likonzi alobi boye matière oyo etali ba élection ezali compétence exclusive ya seni kasi basango basalaka médiation na bango babosanaka kotia seni po babengaka Corneille Nanga aya koyimbola bango Corneille Nanga apesi bango badate bamoni ke badate ya Corneille Nanga ezoleka le 31 décembre baboyi yango ndeko Corneille Nanga aboyaki kotia musapi na ye na accord wana po alobi ke oyo boyebi ngai le 31 décembre ngai namoni ke techniquement ekosalama te aboyi na ekosigné yango omonaki tokomaki na impasse na difficulté oyo ke tokomi le 31 décembre bientôt tokokoma mapona ekosalama te kasi sikoyo du moment où à partir ya le 5 novembre na mbula oyo eza date moko historique pona maponani ya Congo nde mokolo oyo seni abimifi calendrier électoral publication ya calendrier électoral nakoloba ebomi accord puisque eloko nyonso gestion abando sala wana ezalaki mpona kokoma na esika wana du moment où lelo toyebi déjà ndenge maponani ekosalama toyebi ngonga arrôlement ekosila toyebi ngonga bakovote badéputés nationaux provinciaux président ya sika le 23 décembre substance oyo ezalaka na accord à Saint-Sylvestre esili eza suna tina te yango wana sikoyo lelo oyo eloko eza ya mutu ezali kotala elenge nini tokosala mpona kolongola bacontrainte bakokoso oyo seni apesaki mpo maponani esalama na ndenge apesi yango na calendrier électoral na ye mais il fallait te lelo totala sikoyo puisque mikonzi oyo baza lelo na kiti ebonga na bango ezalaki à part président puisque président de la république ye aza eli kasi gouvernement na bato ya sensa oyo bingomba ye kokota mosala na bango ezalaki ti le 31 décembre lelo sikoyo tokomi 31 décembre calendrier sikoyo eyebani il faut sikoyo gestion oyo période otogere yango sikoyo période oyo tokogere ndenge nini eske bato wana ka bazalaki kala wana gouvernement wana ya Tshibala nde kokende to tokotia mikonzi mosusu puisque na banégociation ya kala erreur tobandaki kosala comme na 5 ans soki omoni badiscussion ya 5 ans 98% ya badiscussion ezalaki autour ya ebonga yo kozwa nini ngai na kozwa nini yango omonaki kutu mutamutu Tshisekedi que son âme repose en paix molimo na epema esika azali baye kopesa ye 500 asengaka kutu te babakisi ye 500 mpo afanda balobi gouvernement faut tele yango oyo sikoyo tolobi makambo wana nyonso lelo esi eleki tata mokonzi oyo aza lelo na buku likonzi elobi ke oyo nyonso azalaki eli ezala président de la république ezala badéputé nationaux ezala basénateur ezala badéputé provinciaux bakokontinue na ebonga na bango jusqu'à ce que bakopona mikonzi mosusu puisque na démocratie mutu oyo baponaki bakoremplace na mutu mosusu oyo baponaki kasi gouvernement ya république oyo batiaki eza na problème te bakoki koélargir yango kochange to koreconduire yango po transition oyo
epesa kimia ke batu nyonso o bakenda maponani bazala représenter na gouvernement wana elingi koloba soki nalandi yo malamu ke esengelaki lokola accord ekomi na suka nango donc lokola calendrier électoral ebimaki accord ezaki susu na ntina mpenza te esengelaki masanga mayima asalamaki lokola sensa na gouvernement oyo esalemaki parce que eutaki mpe na accord wana efalaki ekoya soki nalandi malamu ekoya puisque biloko wana d'abord ezali na constitution te soko tali na beaucoup de konzi makambo ya biloko ya transition wana ezali te biloko ya basensa ezali te na transition na biso biloko wana efale ekoya puisque eza so na tina te surtout que sensa azopesa mobulu na parlement normalement soki batiaka sensa il ne fallait pas parlement ezala côté ya parlement na sensa eza kokoso yango moni lelo sensa ekomi neti coquille vide ya koliaka mosolo kaka oya contribuable pamba parce que soki topena mosala oyo nyonso sensa kosala parlement azosala yango asalaka yango mpe tous les jours tozosongela sikoyo gouvernement to mpe mbulamatala mboka na biso ozomona te ke soki lelo balobi balongola mbulamatali po toza nango tokozonga so na nsima mingi mpo ekozwa biso mwa ngonga lisusu mpona koluka premier ministre mosusu bato mosusu ekozwa biso mwa ngonga calendrier oyo bauta kopesa biso wana tokoki kokende lisusu mosika na yango ozomona yango te non te ekopesa mwa kokoso te puisque na makambo oyo ya l'état ezali na principe oyo babengaka principe ya continuité des affaires ngai nazalaka na gouvernement ya Sami Badibanga mokolo tata mokonzi a signé a nommé premier ministre ya seka tozali kocontinue kutu presque 1 mois et demi presque 2 mois continuer parce que gestion courante peut continuer. Ce n'est pas que l'élo va changer premier ministre, que l'OBP a coupé les bandes ba ministre va continuer jusqu'à ce que on va mikonzia seka ba côté. Puisque tous allez peine souci moko l'élo. Omoni tozo que na maponani. Il faut que ba élection oyo et renouer ba congolais. Ba agitation aux allez comme on a l'élo, ba journée ville morte, ba marche, ils allez puisque tous allez na moins ndambo muke. Ya baimboka bayi politique oyo bazomona ke bazaki ya société na gestion bazo banga obi nini biso tokokene na maponani alors que tozali na pouvoir te est-ce que pouvoir oyo eko utiliser te imperium makoki oyo bazanango po ba écraser biso na ba élection yango wana ekozala malamu ndenge calendrier ebimi batala pe ndenge nini badekora mosusu bazalaki te bakota pe na gouvernement yango omoni bazoloba badiscours oyo ya pamba naloba mpona commenter baenchère à partir ya le 31 décembre Kabila kozasona te non Kabila azali institution aza motu te aza président ya premier aza institution okolongola ete oro ye nde symbole ya nation soki lelo Kabila wana alongo c'est fini makambo nyonso ebebi c'est l'institution la plus importante oyo ya motu ya mboka na biso or bukuli konzi elobi boye elobi ke président oyo aza wana po ye alongo il faut soit azala maladi azala na incapacité ya kogouverner et à ce moment-là président ya Sénat kosala intérim pendant 2 mois au maximum pour bapona président ya sika mais Kabila aza maladi te aza incapable te aza na bafaculté na ye nyonso donc moyen ye baremplacer wana eza te par contre bastructure oyo totie biso moko oyo euti na 5 ans aboti 5 ans moto aboti 500 5 ans moto aboti gouvernement wana tokoki kolongola yango d'autant plus que lelo accord wana ya Saint Sylvestre eza su na ntina te matériellement puisque lelo tokomi déjà na calendrier eloko ya mutu ya lelo ezali kaka calendrier wana tokende na calendrier to mpe manaka ya maponami oyo bapesaki wana bayi politique ya mboka na biso babande kozela mingi manaka mana maponami to mpe calendrier électoral bayi seni babimisi yango le 5 novembre outi koloba bango awa ebimi kasi esepelisi bayi mboka bango nyonso te yango wana bamosusu tokomona lelo esengeli tokotanzia totambola tosala eloko nini mpenza yo ozomona ke na kati ya manaka mana to mpe na calendrier na ezali kokabula bayimboka ndeko calendrier wana ezali motema likunya biso nyonso ezala opposition ezala majorité ezala société civile ezala communauté internationale bapartenaire na biso nyonso bazali kokata seleka balobi tolingi calendrier électoral ezala publié ezalaki neti
bazozela botama ya Yesu. Yesu abotami tokamwi bande biso alobi tete wana za Yesu te toyebi ete mais tata bino bandozela oyo nde aya seni nde aza na makoki ya kobimisa calendrier wana. Et puis beaucoup li conseiller lobi boye publication ya calendrier électoral wana seni eza na débat na appel te puisque ezali makoki na ye biso ba acteurs politiques et sociaux seni ya consulter biso bomoni ndenge nini nde musala seni ya banosala ayambaki ba parti politique ayambaki société civile ayambaki bato ya communauté internationale ayambaki bato ya gouvernement azwi ba idée ba moko asali yango te ensemble abimisi calendrier seni liboso abando linga que élection salama na ba 2019 transition ezala 2 ans mais avec pression il y a bato basala babi nono école ekate mois de décembre 2019 18 yango na seni asali élection le 23 décembre mais à l'obiboye dans le 23 décembre on a za prêt na makamunyoso kasi bosalisa nga côté mosolo eza seni mutakoloka ngo te eza gouvernement bosalela nga côté mibeko puisque pona kosala mapona ni faut mibeko ezala loi électorale otozalaki nango ezalaki koloba ke ba siège oya ba ko répartir ba siège et kozala par rapport ya bato bazaki recensé c'est-à-dire boye neti awa na commune ya Lingwala bozali na population donc na bana oya une année ya 1 mois o baza recensé baza par exemple 10 000 ceux qui siège moko za na 5 000 bokozwa 2 sièges mais tout le monde que recensement et salamité to éviter tout ça combien alors yangwana et zonga qui na parlement qu'on modifie encore de façon que ba siège ya ba député à lobby ezala en fonction ya ba personne enrôlée ba électeur donc puisque les autres ba électeur baza combien ceux qui ont 10 000 électeurs ba lobby 5 000 électeurs ils a 5 sièges donc Lingwala a kozwa 2 sièges. Loi wana seni alobaka na biso boye na calendrier na ya lobino il faut loi mobeko wana ezala adopté na parlement avant le 30 novembre. Oyo komona ndenge ba politique ba tamboli jusqu'au 15 décembre 2 semaines après de parlement qui donc toujours déjà 2 semaines il y a retard pour le parlement. Seni alobaki que tata Mukonzi il faut promulguer loi wana au plus tard le 15 ndenge le 15 décembre et 15 décembre c'est le qui donc ba retard wana tozo sala wana et que se répercuter na programme ya élection yango ngana lobi boye comme le lo accord à Senko pour na biso et si est commis intérêt et loko ya mutu ezali le lo ezali calendrier est comme un petit tableau de bord na biso chaque jour chaque Congolais nako conseiller nako yebisa yeke azwaka biki na papier akomaka badate lelo basali boye po total ke nani nde mutu akozala responsable ya échec puisque seni ye azaka ko organisateur mais makambo mosusu eza yete mosolo eza yete balwa wana eza yete problème ya logistique eza yete il faut tout faire biloko wana yango il faut sikoyo ba groupe de pression neti ya biso boye tout ça tozali kosala pression na ba acteur wana nyonso o bazo intervenir na mayo o mutu alingi kosala mobulu puisque pe seni alobaki que ceux qui en sécurité ezali mobulu ezali moya kosala nani ezate ceux qui lelo mobulu est combien président beaucoup lui convient PC malaka makoki ya ko décréter état d'urgence pour protéger banamboka ceux qui état d'urgence ezali élection kosala maté donc il faut siko biso nyoso na acteurs politiques et sociaux tout ça la nyoso que période oyo ezala période ya kimia puisque ceux qui mobulu moké salami et kozala na impact na ba élection neti mutasali journée ville morte journée moko et perdre seigneur osala musalate biso tokotika bino bokende te puisque ndenge bapekisaki bato mosusu wana bariske baya pe koconfondre bakarisi biso bino botika bango baya inana aza mwana ya IDPS baza biso babite tete biso toyebi ke boza ba parti différent toko autorisé te
évidemment bousculade la police ok puisque yo moko yebi ndeko ngana za mwana école nanga classe nanga politique ezali DPS to mesana ko bunda na police peut-être pas ça moko police a poussé pe za ça mais no bina kamwe to keti kuno ba bisika ke failu avant dans ma tête mais comme kuna akimi la bato bazo qui marche attends parce que marché attention que marché teme okotamula moko police la base de alinginde ba troupement mais na mutu yo moko baza quitter toi comme la démétorie comme je ne vis morte message ça qui lancé quand bien à kanisi échec que bandeko va comprendre bazui je crois que va comprendre mais bien tu continuer le 20 encore tozana na Sainte-Thérèse Njili Masina programme na biso et continue jusqu'au 2 janvier mais tonga ka biso to yebisa bandeko wana ke terre wana eza terre ya malamu te et matape na monopole dangote to la kisi bango. C'est vrai que babanga qui maré humaine au bamona qui na makala bumbuana ya lundi c'est vrai babanga qui bango bango batonga ba utarwa ki na uzaba shege o bokabela ba moi 2000 francs de balanga sima d'abord de ko moko yebi ke biso tozana ba institution te tozana gouvernement te donc tosala kanambongo te biso zali message omoni technique auto développer qui vraiment ezopesa mbuma malam il est porte à porte ce n'est pas un fait de hasard que topona ki makala comme lancement il y a série à ma marche puisque ce sont des milliers où ils allaient très défavorisés to ici bango tala dengue besoin qu'on vivre ba moustique ba balabala ezate lotini ezate ma ezate bino eloko ko sauver comme bino zaka moko bozo ba konzio bino moko boko pona o ba kolobela bino directement batunyo so wana baye bazana besoin de ressemble rien yango na lobike iko bakema muso le makana le poto na français kuna na parlement bande ko bayebi na bango et c'est la kana parler de kumba oyo zui ya kokendaka ko bango voilà et puis il faut péter ça rappel faut ndango na lobi ba mission neti ba likita oyo il faut qu'on diffuse kango mingi puisque bande ko mingi le poto bayebi le poto za langue na bisote même ba député ba parlementaire ba lobaka mingi alobi le poto peut-être avec na idée ne ya malamu. Et on a le il faut qu'on change que le débat parlementaire est à la langue nabiso, na 4 langues nationales. Pourquoi? Puisque même à cause de la mécanicien bien, mais la tiens on a le poto à Bungi. Et voilà. Yango moni ba débat ça qu'on a population égalité. Il faut conseil des ministres salami. Balo bango na ba 4 langues nationales. Au komona batu bakomona ko s'associer pays puisque sinon comme ka moi classe moko ya ba élite de ça bakamona bango les restes base des akonate. Na kama ki baebi même loi électorale qui est akonate. Biso to dika que le 23 décembre to na maponani. C'est pour dire que loi électorale wana ko pesa mobulu et comme démocratie ya barish eza lokota na bango. D'ailleurs question wana ndeko o bazolo ba ke loi électorale oyo e ko favoriser ba parti ya barish ngana za na opposition yango ngana tuna ipo o tape ko ba likambo awa ya olobi inana na ba allié do bokoma na ba allié o sali yango po oui absolument ndeko to za na ba allié ba nationaliste neti biso ba allié belé ba association ba parti politique mususu o bazo croire na ba idée da biso ko so bizaka yango moko na loi électorale ba uti ko ndima oyo iza mobulu loi électorale on de quoi un problème au côté d'ailleurs côté loi électorale oyo est favorable côté abiso opposition pourquoi na lobby ndengwa o bazolo baké eza batu mbongo soko tali lelo na Congo hein bato bazana mosolo mingi ba politicien et va politicien il y a opposition l'homme le plus riche awa na Congo zanani Moïse Katumbi azana biso na opposition la femme la plus riche en Afrique peut-être la deuxième dans le monde. Moi c'est un Dokolo, belle-sœur Nabiso, Dokolo. Bato 35 milliards. On dit que na Congo oyo, attends tout mon côté avant na 1 milliard. Même Moïse Katumbi Oran, avant le plus riche mais avant même pas na 1 milliard. Donc ce côté en termes ya ba moyen biso opposition attaque ba chef ba parti politique, tozana mosolo mingi que le kabato yo bazaba la majorité présidentielle. Puisque qu'on confond que c'est à l'état na poche ya mutu. Bazo gérer mais mosolo des hommes solo o ya l'état bon ce que le connaît zo bangisa bino na loi électorale o ba uti ko voter pour uti ko bango moko ba lobi wana izali pona ba bazana bozui balimba sala bongo pour ba bongo ba parti politique o mikemike vérité yango na bisaulelo na pesa peut-être privilège ya scoop ya
vérité ezali ke bandeko oyo bazali na limité kuna balobi boye tosolaka na bango mais prince comment tokendeka koaccompagner biso boye Moïse akoma bayeba déjà qu'il y avait italien akoyawa te kopona avant na badossier judiciaire dokolope akomi na dossier ya détournement ya parcelle procès na ye jugement kutu salami na tribunal de grande instance à Gombe batu na bango nyonso wana bava na badossier ya mabe babi alors tozela mwa ngonga moke peut-être comme tozosala transition il y a 18 mois na 18 mois makambo ekochanger vous comprenez mais ceux qui toquent na bino evanete tozo accompagner bino donc baramene makambo ya mboka na baintérêt ya baindividu yango wana omoni bandeko wana balingi kokende na maponani te sikoyo komba kolo bango publiquement te il faut baluka ba raison loi oyo ezali mabe même ceux qui va changer loi wana na ndenge balingi bakoya na eloko mosusu. Rappelez-vous que avant discours ezalaki publication ya calendrier électoral ezalaki loi te publication or toyebaki ke loi mpe kozala modifié projet de loi oyo eyebanaka depuis longtemps babiloko oyo omoni ke neti machine à voter wana oyo bayedango et réduire budget de 500 millions de dollars pour un scrutin présidentiel national, il y a des députés nationaux, provincial, à 432 millions. Donc, tu as économisé presque 70 millions de dollars pour la machine à voter. Plus de 200 000 tonnes de papier avec machine à voter. Nous sommes école de résolu. Donc, loi et salamé, ils ont aidé Bisson. Et nous, comme ça, il y a Moutouya Ndekoko. Oyebi que les lots Oyo, tu combines 713 partis politiques enregistrés dans le ministère de l'Intérieur. Il y a 318 partis en attente. Donc, ceux qui vont agréer d'ici 2-3 mois, Tokokoma n'a plus de 1000 partis politiques. Ndeko, n'a pas circonscription électorale. Mais Tibalumumbashi, ils ont presque 10 sièges. Chaque parti épaissi. Ça fait 1000 partis politiques. 10 sièges, ça fait ça fait 10 000. Est-ce que aux autres s'imaginer 10 000 bulletins de vote? C'est impossible. Même les pays États-Unis, impossible. C'est pourquoi les pays qui ont un vote électronique, puisque à un moment donné, comme il n'y a pas de papier, c'est impossible. Bulletin de vote, on a RTNC et on a na Willery. Alors, ce qu'on bulletin, on peut placer en Guadeloupe. C'est ça la réalité. Alors maintenant, avec le système, il y a 1% de seuil. Il y a aux partis politiques. Tous allez les lots, par exemple, na 50 millions d'électeurs. Na 50 millions, on a 30 millions kaka de voter. Na 30 millions, il faut aller na 300 000, 1%. C'est qu'on y a parti. On a 1% na Congo Mobimba. On a parti. Yangwana est éliminé. Pour permettre que au lieu de ça, na bulletin de vote. Oyo ezo sala 2-3 km. Il y a papier, peut-être qu'on a un bulletin de vote, et ça à 100 mètres ou peut-être 30 mètres, comme on a Bamboka Moussous. Puisqu'il est impossible techniquement qu'organiser l'élection dans le parti yellow. Mais il y a un candidat qui est pour Bangla, là, nazoka mandengo zo komisengo. Mais ndeko omoni batu mingi ba mesana omoni tozo politique eza évolutive. C'est-à-dire ekolaka. Sokotali même ma parti politique en 2006 na ba voix mingi autant na 2011 plus de la moitié na bango ils ont disparu. C'est normal pe oyo pe na maponani ozo sala il y a 2018 peut-être même 4-5e na bango pe ekokende. Donc biso tozali ba jeune parti oyo fula oyo na mupepe asika makambo ya sika. Donc toza confiant na biso puisque to implanté yango omoni toza toza na posa toke na maponani puisque technique to sali de porte à porte ndeko eza difficile na oyo chômage toza nango
nous sommes implantés dans 23 provinces sur les 26. Donc, biso toza même a besoin de alliance. Togo saka alliance pour la unité à Mboka. Puisque vous faites le recrutement politique et ça permet de stabilité à Mboka. Nous avons un Kivu, il y a Nord Kivu. Ceux qui n'ont commis allié dans le Congo central, et ça dit de sorte que séparation à Mboka est causalate, division est causalate. Dans sens mais pas dans sens qui n'a pas 1% non. Et le 1% c'est le minimum. Il y a un qui va aventure au biloko, c'est un qui proposé, alors c'est ezala la circonscription. Non, les problèmes ezali, un problème national. Tout y a tout rapproché. Il faut tout ça, il faut partir au monde qui est ma capacité. Ba sungana 3, 4, 5, 10 partis. Et de façon que aussi va créer solidarité à niveau national. Parce que ceux qui ont par exemple, Nazana va collègue nanga Eli, il y a groupe nanga, il y a outil Chouapa, il y a outil Kasubalesa, tous ont obligé, il y a cause la unité au niveau national, que tous ont un parti ethnique, et puis tout est bien, va parti mingi va parti malette, tata maman, ou bien il y a ethnie, n'avait pas leader musoso, va pour depuis des années kaka na école naka avant mutete la kana batete la ka aucun n'a pemeni wana ebanité aza soki munande kawa mais tolingi siko ba grâce ensemble oyo ekokiko et puis ça va aussi nous permettre et à débat les notions qui tolobi to que ba négociation to convoquer 713 leaders Nicolas de la partie 713 de la koya wana na lobby na un terrain regroupement on a 33 regroupements reconnus dans le ministère intérieur donc mais ce qui te quoi assainir bango et qu'on permette de ce qu'on en a vrai peut-être à la 5 ou 6 maximum 10 c'est facile qu'aux discussions il y a entre 5, 6, 10 personnes que entre 713 personnes d'être de marcher plus haut et qu'on permette de bah Congolais bah vers la choix moqué puisque les longs gars na batu boko une cousine à moi atanga une licenciée à l'obinanga azaki na mbujimai azamu swahili akeko voter ayebi bato wana te abelo beta nani nde na kopo na awa oyo kaka apeti on dit pesanga bouye ba voter bouye pourquoi parce que sensibilisation électorale même exacte même société civile ndem tala naye malheureusement na Congo société civile comme il y a majorité na ya opposition donc or musana bango il faut mutoye banake kopona pona nini puisque il y a ça Moussouaïli avec na Mbujimai ayebi kaka ba parti kaka ya Kivu maintenant ça ne sera plus le cas et cause à la partie regroupement et comme il y a comment d'ailleurs à 60 c'était comme ça ce que mon MLC Lumumba ils acquis partout malgré qu'ils acquis plus dans est mais ils acquis partout donc toujours kende lelo na tendance donc écouper sa vie à Sika écouper sa stabilité sécurité na mboka puisque ils a sous bingomba te oyo ya ba ethnie ya ba famille mais comme bingomba ya niveau national oyo de face de kaka Congo oui c'est biso pena que likambo oyo ya machine à voter likambo wana ndenge bandeko musuba zoloba et ça limité pour na ko favoriser na baninganga mususu bazwa to peut sérieuse la ndenge bazoloba obi ndeko koko défaut moko biso ba congolais tozaka nango c'est que eloko salama na Congo omoni cravate wana so il biso ki cravate wana et salama awana ex itex Africa okoka soni ou soteski okolinga eloko yuti Chine peut-être déjà même na valeur tena eloko na yo machine à voter on est dans invention na biso moko ba congolais yango to ngai to benga ngote vote électronique ou semi électronique puisque et que va coimiter mondele et je répondre na ba paramètres na biso ya awa ya mboka machine à voter d'abord ils ont un avantage mibale minen non seulement ils ont rationalisé ba élection donc ça nous évite les paperasses ba nini ko tamba ba biloko mais aussi ils allaient na fonction mibale ça dit que yo aux alliés électeurs oye devant ir otali photo parce que era mususu bato bayotaka comme otali photo na kombo ya moto olobi moto oyo ba beti bouton ba imprimer papier na ye machine ici ozu yango ba signer écoute na ir donc ils allaient sécuriser et puis chaque fois que ba fongoli yango ba temo bazali ba lobi to manai pendant 8 heures mutu asuka avotaki 17h15 bakomi 17h15 PVP salami sur place et bimi exacté autre ça va PV salami après donc sur place chaque fois donc ils ont la sécurité c'est puis dans le lobby
biso ba politique société civile ba partenaire tozali ba partenaire ya seni musala na biso ali auditer oyebi ke machine wana to tester yango ba tester yango na Togo ba tester yango na ba élection ya Madagascar bato bakamwe président ya commission électorale ya Corée du Sud ayakiao alobi mebilo wa congolais bomisi bwanyo wapi balingi meme tokende ko sala yango ko nepa na bango mais biso moko ba congolais tozondima yango te mais soki oye na machine oyo ote pa mindele nde tokolinga yango yango na bifo mpe to changer mentalité tolinga mboka eloko tosali na biso moko eza ebandeli bazo nano ekomi teste te mais na bino to teste yango na Congo bateste yango na Togo bateste yango na Madagascar. Pourquoi ne pas aussi contester yango awa eloko nyonso oyo babengaka everyman ezaka na ba défaut na ba qualité nango mais tomeka yango et au fur et à mesure toko améliorer yango mais au moins pour nous lelo na lakisi yo ke to économiser 70 millions de dollars kaka na eloko na machine à voter. C'est quelque chose. Et puis tozo produire yango localement awa matière première ezali biloko nyonso donc tokozala jamais na 40 même machine à voter ezangi tokene ko benga ngo kuna na poto mais balobi soki machine on ekangami ki ba technicien bazali sur place teza mo mobulu poto kaki tango bakenda ko mikango na parlement kuna ekangama ki mondam mais ndeko ngana zala ki wana erba meki eza eloko sikate justement ba technicien bazai ko travailler pour améliorer yango. C'est comme biloko ba robot obi ki na ba mindele mingi bayakawa o ba moni ba robot bazo kamo mais biso tozo encourager te initiative ba congolais il fallait tous à la même capacité ya ko produire ba robot wana ko exporter yango. C'est ça nous tolingi toujours importer ba devite mo ke to na ngo presque même pas to liga biloko ya poto tout produire c'est une même fierté pour un mboka na biso comme on a quand même que Congo peut à cause de la machine nae il y a à voter ndokoli mishiki na ba paroisse ya l'église catholique mukolami na poso nyonso ba poni ngo balobi il faut babitaka ba kelelo babitaka ba siffler babitaka ba mbonda nyonso wana pona ko sala mama kelele pona ko singa mokonzi mboka ko soto ko comme le 31 décembre à Tikibunga omoni likambo na ndengeni ndiko koko likambo wana omoni batu basakanaka na mibeko ya mboka po baebite omoni mibeko lwa eza mbeli ya mino mibale eoki kosalisa yo komi kupe kutapa oyebi message wana oyo kire aba mibengi ye moko doyen ya bakire ya baparoisse ya Kinshasa lelo ndenge tozolo baboye bazotia maboko na parquet ya Kalamu puisque parti politique inana yo olubaka makambo bazotie maboko kende na parquet on a parquet depuis lundi passé plainte salabi contre Kiré Abbé Vincent Chomba oyaza Kiré ya paroisse ya Saint-Joseph yende asinyaki mukanda wana ya kobenga batu basala mobulu oyebi ke na mibeko na biso ya mboka tapage nocturne ezali infraction il y a code pénal congolais punissable par la loi et bébélier mukolo wana jeudi wana basala ki wana vers 21h10 tata moko babengaka ye Pambi azana kasavo bokote ya Chris Roy azali secrétaire national ya sport ya inana pendant ki azouta ko débrouiller na ye pembeni aoki makelelo na ebaki na ete akwei na crise cardiaque lelo ndenge tozolo baboye azana urgence. Alors des familles na ye politique oyo ezali nana to portaki plainte contre Abbé Vincent Chomba puisque yende azali auteur intellectuel omoni Bemba sibakangie kuna azaka na Centrafrique te eza crime contre l'humanité puisque yende mutu apesaki ordre ya bato bazaki kuna yende apesaki ordre basala mobulu wana lelo victime azali Pambi lelo tozoloba vie na ezali ya danger yango wana procureur prêt à parquet et prêt à tribunal de grande instance ya Kalamu asali convocation pour Abbé aya ko justifier donc eza infraction munene et soki lelo mutu wana lelo akomi infirme ou bien eloko mabe elie
en tout cas à cause de la peine maximale et na yango to sengaki na ba victime mususu baya komona ba avocat ya inana c'est sûr que ba victime mususu ba dali mais ba bi procédure te comme ça mutu na mutu akosasime na eloko na ye yo bengi na batu ba fala tapage nocturne mais conséquence nango il faut quoi simengo tout na babar na ba boutique et ça la makelele mais il faut ngana kele na bar on a le kawana mais du moment où ba sala ngo na ndako na ngai puisque ya ayba que na été azak déjà cardiaque mandakala mais à cause de choc le lo ya va presque paralysé yango na parti na ye aux famille politique na ye porter plainte contre et Kiré, il y a paroisse, il y a fait Joseph. Lobi boka moite boka ke makala, puisque c'est ça aussi le respect, il y a mibeko ya boka. Webi ndeko, makambo yo ba ndeko ya catholique bazoko sala, catholique eza église de prestige. Et ça le problème te. Mais ba dirigeant église wana bazoko se servir na prestige ya église pour ba exprimer opinion na ye. Na boite, mosengo zako Congolais, abanda politique na biso bandakala depuis conférence nationale il peut s'exprimer mais on s'exprimer comme individu avec cholewana akolo comme individu mais aux Congolais puisque bango ba voter bazana ba opinion na bango mais kolukate komi même église yangwana na plainte wana ba avocat ya inana basalaki ba réserver copie et pas ya pape à travers sous couvert et annonce apostolique puisque naye moko cardinal Monseigneur qui est l'archevêque il y avait à Kinshasa puisque balukate kolobake non bakomi ko s'acharner na bango et yo sali eloko il faut être capable à kosima webi époque il y a cardinal Malula Mobutu tiake le boko président surveillé ti cardinal Malula akende ki exil na Vatican puisque toza sur na moyen âge là où église na état ezaki eloko moko ndeko ili mishiki na kokope suma malba muke olobela bayimboka o bazolanda biso. Depuis 2011 c'est la première fois que Seni Yemoko sans pression politique a publié calendrier naye o ezali technique et apolitique puisque calendrier il y a 2014 2015 à l'époque il y a ndeko malumalu ezaki na pression ba politicien et ça la makate jamais ils ont début à commencement calendrier il y a 2016 oyo ndeko Corne Nanga ya bandolo ba élection ezala na novembre biso toloba kinaye avril pression pe et ça la mate calendrier ecclésiastique oyo basango yango pe et ça la mate yango tolobi maintenant Seni azui prérogative na ya beaucoup li comme ça sali calendrier to sunga calendrier to ça la pression na mutu nyonso il faut intervenir na calendrier wana pour makoki salama te mobulu ezala te financement ezala baloi mibeko nyonso ya baloi oyo ekoaccompagner élection ezala pour que cette fois-ci ou jamais le 23 décembre congolais nyonso akende kopona ba konziasika de façon que au plus tard février il y a 2019 tozala na parlement sika tozala na président sika na mikonza sika pour crise o tozala nango nyonso esila mais wana eza so eloko ya senité ya gouvernement te eza eloko ya congolais nyonso to s'approprier calendrier électoral ezala ya biso to sala pression na bakonzi pa ya mobulu ya ma violence mais pe ya makoki ke lelo makambo nyonso efanda place moko. Bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya